musique. Oui, oui, exaucé. Exaucé. Oh, bah, tu côté torse nu. Torse nu, oui. On a pantalon, voilà. Comme ils na paroisse côté à lycée Pico, avènement Isaka, très sombre na Boutou, rarement fréquenté, les cas vraiment rares. Na côté à Limbo, en face, il y a entrée à Camp Kabila. Pena se rendre dans matin à Kota Kaoka. Ex-comme Boutou, voilà. Na Faina zo venir na lycée Pico, mangati terminus, na espérer na zo de bus, il y a esprit de vie, et il y a victoire, et il y a côté dans Akita. Voilà, na bande koya, ils ont un grand carmorité, le côté à Saint-Augustin, paroisse wana. Na moni jeune quoi, ça y est, tu me t'as sous bapisi, bapisi sur mon con. Na moni en normal, tout le monde en haut partout na bandila. Biti karana avancé. Derrière moi qui n'a dit Morizaki à noir. Donc moi mobile ezaki ngai jeep ezaki na sima. Voilà, na katikati ya bango. Tant on a leki moto azosuba. Jeep leki na grande vitesse devant ba mu itelemi. C'est juste que là tout nous sommes monde en cas normal. Un monsieur Akiti a estimé âge à 58 ans, 60, là je m'en bon 55. Un homme noir, un monsieur habillé en costard, veste, souliers, chemise, tout. Donc, nous, c'est normalement, il peut y avoir papa ou ça, ou quelque chose comme ça. Kiti na mtu kagari mtu kiti makati ya ba monteur te. Donc, akisa bien mon fils s'il vous plaît. Abim si téléphone ni ba invité ngana effectivement quoi, na zo bandé adresse te. Ce que vous avez quoi indiqué nga avenue. Tant ba bongo o ande ko suba na lika ki déjà manda motif ko suba abandi koya. Na sentir venant que mutazo mais je me suis dit que ya lika penzela ni na avancé. Tendre un peu téléphone pour n'attendre un indiqué. Au moment kaka na pusi mi sur n'attendre message, sopi akini na ibiti ba moko o akina sima chingue lamba moko sopi mouchor sopi ni na chine na niwe. Une fois qu'on a respiré gazeuse akini lamba na, j'étais complètement évanoui. Tout le monde pleurait, bazo singa ba pardon donc ton na muna na mi kanisa ngando ki matanga sa kana nzambe yamba mulimo na ngado bazo sambe la ba dernière prière quoi. Nitekoye mapea mwana bungi mais bandeko nzambe azali tozonga makola nzambe aza malamu makasi Dieu existe de vrai mpe bamiracle ezosalema ndenge akatisaka bana Israël mer rouge lelo nzambe abimisi exaucé na kati ya bawei exaucé amoni liwa na miso asanti sola liwa odeur wana mwana monaki mais nzambe alobi te lelo eza mokolo nete maman na kufaki, maman ta place na kendaki, on était comme ça, comme na tournanga. Nzambe nga na okufate, soki na okufa na moto na makamba salaki abundi, to na makasa ngo exaucer azwaki wapi. Nzoka nzambe ye moko akiti, apese makaso apese ki Samson, apese makaso apese David to boma Goliath, apese ba force o ezaki ya mwana nzambe. Mwana bundi Saint-Esprit akotikati na ya diriger nyoso bakoloba yo sala bakoboma otokobima mwana zoyoka na matoyi mutu azoloba na ye alandaki nande bake bache en écart place bache bao batikaki azoyoka nde bazoboma l'un par l'autre sokoki agangi nye wana bazopasola bazozwa mitema baremba tutu oh nzambe aza malamu abimisi exaucé sain et sauf. Amen. Baiko boakae nande mwana komela ebiso. Mbote balandi MDG de TV mafuta sika nzambe apambola bino ezalinga wa bino mère Dorcas la grande dame. Oui, kaka ndenge tomesana koyela bino masolo ou encore actualité et peto pesa atoli conseil to ebi avec notre conception catholique na bonzambe tozo ko conscientiser pe ko pesa toli kolandisa mala makomi ka nde na bisa bino ke via mutu ezo dépendre na nzambe puisque nzambe mutakeli mutu donc esengeli otambola kolandisa mala makomi to pe maloba na nzambe poza la bien. Et lelo bandeko lisolo ya lelo to pe sango ya lelo ezali vraiment mwa pasi makasi.
eza lisolo esali pasi epesi kanda epesi mawa en fait basentiment esangani ya baémotion na esengo parce que ndeko na biso na bolingo ya nzambe et sa vie était épargnée, vous comprenez? Et donc bokoyoka frère na biso na kombo ya exaucé akobetela bino lisolo ya makambo nini ekomelaki ye. Mais avant cela bandeko na ngai nalingai juste naloba eza mawa mingi eza pasi. Eza mawa mingi eza pasi na makambo ezoleka na mokili oyo yango tosala ngele. Vous savez na conseil pe na te ya bino toujours c'est important ya na mutu ayeba nzambe surtout à développer intimité moko na nzambe. Eza vraiment important parce que koyeba nzambe eza vague mutu nyonso yebi ke nzambe azali kosambela tout le monde peut aller à l'église. Vous comprenez? Mais avoir une relation personnelle avec Dieu et kosunga mingi et ko épargner biso na ba makambo ebele. Et bande onanga to yoka to landa lisolo ya exaucé nalingi natia commentaire trop te nalingi to yoka ndeko na biso exaucé soki exaucé si koloba bon ozonga peut-être na plus ou moins 5 minutes na meka ko conclure et to pe osala moi analyse ya moke avant que to leka na kochiter. Oui, c'est avant que je puisse oublier. Je salue maman Mireille Moukeba MK. Il y a chaîne MK et Yokani TV. Ma sœur, que le Seigneur te bénisse. C'est grâce à elle, bandeko, to zoui image au poto la bino parce que elle est na chaîne naïe. Elle est na chaîne naïe. Et na osenga la bino pe bandeko, vous pouvez passer de temps à autre koyoka ko soutenir ndeko na biso parce que ce sont des gens oyo baza contre banti valeur o ba osala musala o esendenge sengeli ouais yango moni esengo kozala na nzambe avantage ya kozala na nzambe ezali et kobanga ye c'est une servante de Dieu donc allez soutenir cette œuvre, abonnez-vous, partagez et nzamba ozanga te kopambola bino bandeko toki témoignage ya exaucé bongo tozongi Beauté Kimeza. Merci pour exaucer. Oui. Bonne santé. Santé madame. Kimeza Angola Nzambe. Vous avez vu qu'il faut mettre ça dans la TV. Oui. Parce que vous avez confirmé un miracle au biso to ko benga bongo. Ouais, vraiment, absolument. Vous après au bête la biso di solo nyonso. Totalement, du début à la fin. OK, merci beaucoup. Oza ovandara wapi? Avant na matete. Bon, ça là pas trop mais ba petit corps business et tout dina ça. Aussi c'est que là scénario ndo vali ko sala ba. Moi ndenge ki chasser ezali ko ça voilà. D'accord. Outaki wapi? Okeyi wapi? Ozali ko kende wapi? Makambo ekutela ki wapi? Nazaki na Lemba. Na bosa ni kuta fond pe sa réponse wana. Yo nde mwana mobali oyo tozomona ba photo bazolekisa sikoyo. Oui, exaucé. Oh, tu torse nu. Torse nu, oui. Na pantalon, voilà. Comment on aussi bagage comme Mélanie? On a la main qui s'amote. Ouais, en 2000 la main est en zonga indako. Tellement que route tout ça qui va 2 jours ou 3 jours sans voir ni manger donc. Ton a zonga qui vraiment là le besoin à singa mais la main. Oh mais la main. La main à moto, main normal. Non, main normal car. D'accord. Si quoi il s'est biso. Ou ta qui va te zako kende wa qui m'a comme les yeux wa. Comme Zulinga na paroisse côté à lycée Pico, avènement Isaka très sombre na Boutou, rarement fréquenté, Wadbaleka vraiment rare. Na Outaye côté à Limbo en face il y a entrée à camp Kabila. Pena se rendre na matanga côté Kaoka. Ex comme Boutou voilà. Na Faina zo venir na lycée Pico mangati terminus na espérer na zo le bus, il y a esprit de vie, et il y a victoire, et il y a côté dans Akita. Voilà, na bande koya. Ils ont un grand carmorité, le côté à Saint-Augustin, paroisse wana. Na moni jeune quoi, ça y est, tu me t'as sous bapisi, il y a plus sur mon con. Na moni en normal, tout le monde en partout na vanzila. Biti Karan a avancé. Derrière moi qui n'a dit Morizaki à noir. Donc moi mobile ezaki ngai Jeep ezaki na sima. Voilà, na katikati ya bango. Tant on a leki muto azo suba. Jeep leki nga grande vitesse devant ba mu itelemi.
C'est juste que là, tout le monde est en cas normal. Un monsieur Akiti, on a estimé âge à 58 ans, 60, je m'en rappelle, 55. Un homme noir, un monsieur habillé en costard, veste, souliers, chemise, tout. Donc, nous, c'est normalement, il peut y avoir papa ou ou quelque chose comme ça. Akiti, Akiti, ma carte est montée à terre. Donc, Akiti, mon fils, s'il vous plaît, avec un petit téléphone, invité à effectivement quoi, n'a bandé adresse. Ce que vous avez quoi indiqué à venir. Tant que bon ou à des kosuba na leka qui déjà mandat motif kosuba à bandi koya. Na sentir venant que mutajo mais je me suis dit qu'il y a les capines là ni avancé. À tendre un peu téléphone pour n'attendre à indiquer. Au moment kaka na plus mis sur n'attendre message. Ce pays qui ni na habité ba moko ou qui na sima. Chingue la maman sopi mouchor sopi ni na chine na niwe. Une fois qu'on a respiré gazeuse avec ni lambana, j'étais complètement évanoui. Donc j'ai un attaque 4, 5 ou 6 secondes en mora bongo, complètement évanoui. Donc toutes tes forces étaient ça te laisse donc après je aye azipio zolo au humain directement perdre connaissance. Na perdre connaissance. Donc parti oye ba qui juste les acquis. Donc on a qui conscience de papa on azo tendre au téléphone. Il y avait des gens tout autour. Il était 21h déjà venu na à 18h, 20h d'être basé 21h qui vraiment basé quitté. Donc on était 4 ans dans là que je sache. Il y a l'homme qui faisait pipi dans leka. OK, tu peux avancer. Et puis donc là je peux imaginer que temps on a s'évanouir on va continuer à tout que ba meminga kuna. Malgré tout j'étais inconscient. Et à mon réveil, tout ça qui na carte salle morgue. Il faisait sombre. Donc qui n'ont mis sur kanga, ton conscience c'est zongi mais je pouvais attendre des bateaux bazol ganga, bazol lélé tout ça. Plus le temps passé, plus maquillé les ozons à maman caisse. Donc apparemment première son ces ozons ils a qui les toi. Plus nos os comme maquillé en cas c'est un moment donné na fungo limisu, na mi moni ligoté. Mais na ma côté na eka ma boko. Ton na fungo limisu na moni tout ça qui vraiment est belé na ko estimer nombre à 25 30 personnes. Filles, hommes, jeunes hommes, vieux hommes, différents âges, maman, jeune fille, donc tout ça qui peut tout quand tu gardes tout ces petits personnes en route bébé mais déjà dépassé 18 ans, 19 ans tout ça qui en a tout le monde pleurait, bazo singa ba pardon donc ton a mouna na mi kan ça mais ngando qui matanga ndina ça na me ko imaginer dernier scène zo na mutondo que là na matanga voilà il y a tant de nabi souvent akufé kutaka uka donc na meki ko raisonner dernier c'est de na zwe ba menaza qui na limbe fait na ton imaginer mon ba tchenga mouchoir na comprendre que je me suis fait kidnapper et comme tout le monde dit mon sandé ko na bandi vraiment ko na leli totalement désespéré donc au leli tout le monde était là toujours là toujours ganga toujours singa ba pardon négo tout ça pardon na bande non comme on a té que bat bazo ko zo biso be bato ba kidnapper en rien en ce moment là biso tout ka to bande ko lela ça là nous ala qui na be victime réseau la salibanda donc brique béton pas de fenêtre pas de crostal donc source il y a lumière na nisa qui était ka porte mon quand des akil bosso na biso des équipements au monde notamment lumière à mukizo côté là nous ça qui en Zambie yamba mulimo nangado bazo sambi la dernière prière quoi et puis à un moment donné la moni porte fond mi porte qui juste devant biso voilà conscience c'est que ils ont gipé n'attend on a lié moni porte fond mi tomba côté bana so comme osinga bomba porte de tout ça puis bobo mabiso te ba msu pas apparemment bazaka na déjà bandaka donc bazaki vraiment na réaction le quoi j'étais malgré tout bazaki attristé et tout ça mais bako ganga net ya biso vraiment ezaki te donc au rôle bani que bazaki na attitude déjà il y a désespoir d'être c'est la journée sûrement bakomaki kala ou bien jour avant biso na évité et jusque là na écouté sur na journée parce que tant où nazaki inconscient je ne peux pas du tout estimer heure ou bien minute ou bien jour bato bazu ba fongoli porte ça moni ba bazu ma net suis avec un homme ou une femme au début mais bah continuer na bah fongol porte be bazui bazongi et là tu t'es allongé assis na bison tous avec assis fatigué vu que tous avec na ba il fait à droite gana to kika ka muto gangi pena azo pousser vraiment ba cri à douleur azo singa ba pardon donc ba dernier cri ne pena on a fait un moment kimia
surtout tant abandi ko ganga biso tout ozaki na kati donc to paniquer les sous couler les sous to bandi ko ganga là j'avais compris que donc il a côté qu'on a gagné titre que silence mais c'est que et le silence était total après total boyo que souté que o te a respirer ou bien rien boyo que souté et si quand on bando bimana batu bongo est-ce que vous parlez entre vous à un moment oui j'avais essayé de communiquer koye baba zwaki wapi ikomela ki ndenge nini bablo moka bongo ça oh soli na bango na bango bazaki bango wapi bon na kotu na place na bande kotu na maman ko mindi ya na evita pe na ndo tambula batwa ka baye bazunga bakotinga na mutu comme suka ba mateki ba bus ba taxi pardon donc tozaki na ma ba différents manières to komela ki kuna ba misusu pe na mateki ji papa moko benat ba jeune fille hein papa moko ma etant ji so pe ni bwe na se retrouver maman donc nous t'en ça qui vont chacun avait une histoire comme ça qui est na place est-ce qu'on a collier absolument pas pour tout ça qui bisoto vraiment fatigué surtout on a ben avant comment bazar qui olimba d'accord pourquoi avancer silence total après silence total un mois na mo pe na yo fan de kimia donc on comprendre que bazo boma biso donc ça que ba lever bino ba boto bino ba biloko précieux aux an en gouvernement donc bazo bino bazo boma bino sûrement bote ka biso borgane na bandi lisusu kolela po ani na zo kinzila wana pour na nini puis un moment n'est que se ressaisir et pendant ce temps là bazo continuer pe ko zo batwe ka tour de rôle na ibona mikano ko sulana batu ko proposer batuma plan moko évasion to ko kufa beauté et tout na miki aussi vraiment prendre courage avant moi il y avait une dame et après moi puis bazar qui j'ai un peu aussi la voix mais ko ganga pona ko attirer attention na bango mais que le ba boyo kanga pardon papa ndeko kanga excusez s'il vous plaît na moi baba kiti ma va mais si on est tous avec biso nyonso sans exception tous amoureux donc des to kotia les a pas bon ma biso borgane et tout ça donc tout ça déjà ko kufa ko espérer que c'est comment que koya la police ou bien de kono benanité na mitu tout ça biso na nzambe donc tout me contenter quelque chose surtout kaka baye bon yo biso rapport ba qui deux personnes monsieur pouvait faire ma taille soit zaki me pousser ndoto mike me pousser vraiment mike suroka suba fungoli porte ba yo biso surtout télémara tout kaka to bima na porte to kanga to wela bango pe to ka va to agir de tozo po to zaki na tozo ganga likolo zaki bétonné donc de to ganga biso makele bima te c'est que soit toza na sous-sol soit toza milieu moko inhabitable musika donc c'est court et coyate ni bon empêcher biso ko to ganga te donc rien à faire soko bo ganga donc ils en ont rien à faire tout tenter bina rassurer que ne boza ko na tabo donc bino nyonso ba bino bo kanga mina ko rien bon mina c'est bino tête qui arrêter de créer non bo ganga tout mes capina toi attaquer bango tozi belé de bi nombre bazali banda to mo ka imbale mais to ko bi capé mais malheureusement réponse ya batnyo so utani zaki négatif ya lilaka kama nzambe ceux qui tanga maki okufa okufa ceux za mokano nte nzamba tant circonstance akobi qui soit to komi kuna ceux étant donc ba réponse moka bongo quoi mino so donc j'étais vraiment à 100% désespéré pena ya survie na bango moko ke ba mikako ko affronter bango na zongi suka en position na nga moko et bon ata ba boyina mikeso tenter nga moko plan moko évasion tout so bato bayozwa mutu ba bomain na mi ko observer bango bien so ba na nduki mbeli machette nani ton peu fort porte fumami na tali bango pena bien absolument bazaki na arme côté biko bomo makai ba kana sizo bando ya bakati ba singa so bakati ba singa ba déshabillé totalement tika pena ba déshabillé on no déshabillé zaki lancé so kati ba singa ngo bilambo pesier abokeli non, bon mon abilongi na bango, bo ganga, faites tout ce que vous voulez. Dans pas bango un jour na sukato moni, donc au bimano vivante. Tant ba continue à miki ota bango, si t'as vu normalement, t'as ba tenue encore les andengé encore rien, ils étaient différents la tenue et tout ça avec une arme. La telle position bazar aux avatos ceux qui baillent l'un va directement le plus court avec une côté ma côté tout chaka ba boa ka ba bilamba en biso. So va déshabiller il y a pesi wabo keli mon collègue ne ya jo akche ba bilamba akche ba ketch côté nango Nathalie skona mi côté so na salo to za mangi faisait sombre mais vu que no fande tombe là monsieur comme ko
s'habituer na milieu. Oui, bah t'es que tout ça ton minté. Sur cette lumière de la lumière qui na salle ou na tondo ka bokanga. Des portes ici carrément espace des moi lumière anaka kezoko na so ba fungo li porte ma lumière et bilé côté. Ma bon so ba kangi lumière qui na mon kara deux contines ya métal les akiana. Les aki na tenté na kati salle to zaki pourtant na bisko na mikota so fenêtre eza télécolo na moni bête donc construction za likolo batol ma opanzizate fenêtre ezate atana mon rato pas ou rien deux cantines ka monaki donc c'est l'arme en métal oui c'est l'arme na sika na ngezeka ciseaux mtana za ona maboko quand na rose pour me défendre Nathalie nombre bateau ba rose avant ngai na que compter 8 personnes après ngapi nombre bateau tikaki donc natike na ndi botali temps izo pour ba sala mutelo kwana nous a fait pour combien de minutes sona ko eximi na westimi pour faut ça ngomba on va muteme kata kufa ba donc na ochata 7 10 ou peut-être à 13 minutes ba minutes ma bon donc je me suis dit tu ba kuma nanga na kutika ata na ba 1 heure quelques minutes pour ba ozanga donc na les laté na ganga te na économiser le peu d'énergie na za na ngeso le suivant c'est toi ndeka ndé to fandela ki so ba bozo so boya boya ka jusqu'à ce que vous koma mutasuka donc va batika bina ganga te lo côté peut-être car prier mais na fanda calme na mais vraiment pour économiser ba énergie na fandi ba pe bazui première deuxième troisième quatrième cinquième tina maman azaki pembe na ngai tong bazui maman pena ganga ki bakumba bana nyonso nzambe batela boye nzambe na tiki mukili nzambe bana ngai batika li orphelin nzambe nzamba ma donc asambeli pena maloba na suka zo kende ba continuer pe to ki maman na pas gangi tiens un moment c'était fini donc ce qu'autant porte ils ofungama pour penser au mi-tour nangai donc c'est maintenant jamais so bailler mon plan il y a qui ceux qui bailler non c'est là fungona ba Singapour na avec le 2 mars opérationnel soit longo linge lamba liko non c'est ta longo ba longo na longo pantalon sona longo temps pisa ngani lamba na attaquer donc moi moment ici là moi avantage ils avaient quelques secondes à nakaka un moment d'un qui peut porter fungami comme d'habitude le plus court c'était mon tour. Donc, nous sommes déjà avant la Kindaki. Le plus court est au téléma. Côté déjà là-bas, n'a pas petit téléma. Je fais un télé. Donc, là-bas, Zaki Kagoul, à l'ongole vraiment là-bas un PC. À jouer là-bas, car balou qui a fait ça. Collègue Nina, Kangi na loquette, na boaké na côté na droite, kuna. Tant on a des Nazaki na quatre salles, on revenait un peu en arrière. À moins qu'armoire encore et tellement qui armoire et tellement puis na porte sportif font manandinga katibo ce qu'on a baki ndé bazami balé so na bina engagé bitumba na bango bao bazali banda pour na bo pour ezaki ne kim susto kana kati na makituma ba onte bazana musala o panza batunzuto bo ya ko intervenir sûrement ba médecin Siko, beaucoup me belé donc nous avons na ba chance belo nda bango donc vous venez kaka na mi balo na katia porte zo fungama armoire eza donc ce porte na kuisi armoire porte fungama te donc suna mutu na kana bundani te soka na lukata likuvite na longole kaka na nzana ki mbongo na kanga porte après oye yanga bango na kati ton na kanga kiana na fusée na coin na kimi mbongo na kuisi armoire bloqué porte wa mkusana kanginga na likula bendi na koilo kwa zaki mukuse mke donc mabitu mapena ba ko kaite 4 à 5 coups na fanti pena bien placé au visage pour pena quitter projeté pena musical ton ngana balukela zakana na ciseaux na tikana ma ba cicatrice ne utumki a beti kwa liboso mot de près hein irano pona a beti kwa liboso ciseaux na kimi na tike liboko liki mi balé un moment donné na kangi na nzoto bandingani lutte wana ma kofi bozo koya tout pendant ce temps bon batikala qui après ils étaient là maboko kana nani donc bon tel biso be ba yata ko intervenir té non mais non c'est pas possible donc Isaac venara ka soit fatigue ko banga ou na habité lutte pena ngana bango na kati na mutana mususa na ndo eta kumika ko bela mokozo ngaki maboya bo andi ko créer peno secours na mais ki na lingala ba congolais peno ma peno linga congolais toujours bunda na to tika kiniali wana tomba o équipe za kili bana tomba comme yaba
fongo la porte tout senti bazo bite na boum boum porte fonga maté armoire ils ont un pichel ton ma belle porte ils ont fonga maté a kimba musko kinde alongo l'armoire pendant ce temps l'armoire qui les oies qui puis matin va 2-3 minutes ngana tout ça une lutte na ko estimer 8 ou 10 minutes pe un moment par un hasard nangani to glisser nzela moko été soigné zakani ce ko munzu qui ti direct au sol. Donc les missiles soit dans le bata perdre l'équilibre ni pour aller relâcher mandam quand il y a kuibe kun wa ndolongo l'armoire na porte à réussir pe ko benda nani bango ba koti wana ko na zupe ba mon siso donc na espace na tout porte funga na zupe maman siso bango ba ton ba koti ba bika un pas de plus na bomi ya ki na sina simbi siso mi sora bo pusenga na tobole na bi ke bo manga buzebe tout ça maintenant bo même bino ba ki ata 4 ba kota kana ba telemite bien bazaki ndenge bazaki mindele batu mwindu bon o ba kota kana ba ki batu mwindu bazaki na tenue pena ya ba o sentir ba ne ba médecin quoi ba blo moka bon balati pena ba blouson ba médecin combinaison gants sobi ya chapeau sobi ni na éviter cache ne pena ba net salle d'opération 22 heures ma kila pena après ton ba telemiana siko ba business o ko pusa na kana bomi siko nazo kana na simba siso na mikano siko élaborer plan moko na court instant ana kaka pona mina si bon kaka na hôtel subaza ni na sa ni na moraka mutu moko kotiana na salle et qui après bato ba kotemba après les 4 autres disco du temps à côté à tiki porte sur fond lumière pena siko frappé pena ayi ce que tant à longoli kashna longoli chapeau ni ndele pena non blanc combinaison ba docteur makila ko banda na ro batana ba manette ala taki si na si makila na nzoto au mona tati qui moi au moins peut-être moi couleur et lamba kaka na moi partie mon corps sans surtout ba gande ko bate makila na makila na ti pena telemi itanga pena na si pena sima pena simbi côté ko banganga pesa akité donc ndela ngwaza peau blanche mais azaki est-ce que tendance na asiatique ou américain vraiment tout ça qui ni ma distinction et surtout lumière bande ko vite faut venir estimer race na pena indien chinois na bien passer mais azam ndele aka pour indien te pour bande baza un peu rouge mais pena qui ndele là on parle de le bezaki ni le français ni l'anglais lingala côté donc aki na mutu moko zakana parmi les 4 ndande ko utiliser comme interprète apparemment tant aye qui a tellement sali bato wana si na maboko be ba ngona so bazongi zongi simana la moki a joué lobby na mutu azaki na gauche na on a bien interprète a lobby mutana jusqu'à interpréter interpréter le makambo mutela na lobby est-ce qu'on a lingala pena ozayo a lobby ozayo moko biso toze belé nombre moni tout ça nombre msoupé ba likolé nous sommes mieux armés donc ozaku na chance moro bima vivant ati moyen so nga employé à force au kokate to saisir yo puis to torturer plus que banga bignet nga na okufa ta ko donc torturer makasi kutu ya makasi ko nde bosa na torturer msoute da na ko bomae na busobo tiara pa moka liboso le bol be bochara pa na obomae so bochara timi bo avancer kaka na robot même plus ne pas tami ba et puis na robot ma comme on saura qu'on menacer bango pour essayer de gagner du temps et essayer de réfléchir ba mundé la yo le beso pour une deuxième fois tant à lobby tant yo pas mandalo ba azo interpréter pe mundele so yo lobby pas jouer so c'est pe mundele nous sentir pas le bilan gana donc mundé la jouer bisi ba azo ta mundele ku to ratali ta la ranga ngapi na ta bango nyoso na lukata tellement na attaquer kima qui dans un moment moi bon. Et les autres là pendant ce temps ba fandi toujours temps ba côté qui na bino ta bougete ba ndi ba serré ba finane sur côté nyos na simika si ça mundé temps à le une deuxième fois de à le une deuxième fois mutana interpréter lingai abi chef abi ko boma été tout se passera dans le calme Boaka Sizo, nous allons te libérer. Mais il était conscient au Kangaki. Comment sentir un de monde bêtis, à débattre, moi force ici, comment copain surtout qu'il y a sera qui est sous qui nous vient à finir à coup de bourrine à balou ça qui ont donc il est maintenant encore bougé. Na si après qu'un bout nous occupe pour moi qui l'anda dans mon qui au mot pendant la côté un bout de mais il était vivant. On dit là il a déposé ciseaux, ton robot mailloté, tu vas rentrer chez toi. Donc tout ça, tant qu'à lobby tout ça. Ndi na simba ki ciseaux, ndi na simba mutana c'est
na sentir pena moi na habite na bien en voix conviction ou bien nga moko ka que soit subconscient soit conscience le mot pena ezolo banakati no fais ce qui te dit bois kasi zo ko bomaite ko bomete ba ko libéro ko bomete bois kasi zo tout ça ezo répétant au pena mbang et mbamo na moko disenga lukwa moko banga na bois ki mbamo sizo mais na saisir yeka allez mdela yo le besu na mutana pour une troisième fois et la dernière fois pe mutana ce tour ana le ben na ngata le besko n'équipo bazaki nango chef alobi bozwe bo BTT bozokisete bo bomaite bo kange basinga bo bande misu bo meme na chambre ye moka yebi o sana allez nani konga ma bisinga masatika première tour na tika était tika na juna dépona avec na chemise na tiki après bisinga baluka baluki fukama na fuka mpe donc na moment na ko te ke na zo bango sous na nduma bango ba assassin ba criminel depuis quand on ka ki mo eloko wana donc na quoi qui m'a payé mort donc quoi pena bazo bimisangai donc calme pene kota ki en moi na fuka impe na moi baye bazwa maboko ba lingi vient ba singa ba kangi ba ndenga miso ba ki sous chasser ce pays qui vivent na ba qui vivent pour na ki au monde entente ali ba atel ba tel misinga na sentir pena tout tamboli to koti chambre wana bon ba marche tomate qui marche c'est pour na porte sa salle pour to bima couloir mon quoi tant au côté na salle je pense que qui bat bogango sentir moi odeur mon comme l'eau mon cas izana ba fungoli porte bimiana tomati moi les escaliers mon cas ils qui venant me la été aller tu virer ka couloir tu virer mon cal to côté ba côté na chambre mon quoi na tant na côté ba maitinga na mbetu j'étais allongé na qui n'importe kangami lisusu na clé zakaso ba baloli pena ba kanga pena paki batinga ki baki ba pa pena batu ba konke na continue so ka ba voir batu ndi bazo ganga wasko maboko nani be bande pe kaka na ka pena batu bazo ganga na oka moment kimia mutani bale po ki gangi ya kimia tia moment na ndo ke suma ki ilete na fanda kia na so ata ponge ngeta mo ni mabuka ntika kutuza ili ko bangela tinga esusu na tike ka bongo mo tant yo bimi ok na salle wana combien de sang yo ka na simano ça est-ce que exactement nombre ya bateau tikaki oui ça pouvait vraiment être un nombre bateau wana OK quoi mais un nombre bateau wana et puis na tike fanda kia na quelques heures à un moment donné na qui porte fongwami na ipina clé sous ba fongoli deux fois porte fongwami na qui mutakoti jusqu'en le bas français. Comment façon de le bas sa manière d'articuler tout ça au cas pour les Congolais te marre tout na mona qui na musique bien ça pouvait être français européen suisse ou tout ma bon dans français vraiment donc on sentir venant le bas avec accent vraiment bisinga na bonjour azun petit peu bonjour lève-toi azun na télé na fandika na mbeto tu es très chanceux et aussi courageux. La personne que tu as vue dans la chambre, disons dans la salle où vous étiez, c'est notre docteur et aussi le chef des opérations de tout ce qui se passe ici. Il n'a pas pressenti ta mort, donc probablement ce n'était pas ton jour. Et nous allons te libérer, tu vas rentrer chez toi. Et comme il a dit, tout se passera dans le calme. Tu t'appelles comment? Et huissier exaucé. Bien exaucé vraiment. À tout où est-ce qu'on t'avait pris, où est-ce que tu avais kidnappé, quelque chose de comme ça? Nina Banara pour expliquer non, c'est pas vraiment utile. Dis-moi juste où tu habites, comme ça nous allons te libérer. Huissier, j'habite à Matete, d'accord. Nous allons te libérer, mais tu seras inconscient. Là où nous irons te jeter, te laisser t'abandonner. Ça sera l'endroit, nous allons te laisser l'endroit la plus proche vers Matete, sauf que la direction vers laquelle tes pieds seront dirigés lorsque tu reprendras conscience, ça sera la plus proche pour aller à Matete. N'essaye pas de prendre la gauche ou d'aller en arrière et tout, donc ça, vu que tu seras drogué, donc ouais, ce sont des professionnels. Donc va juste droit vers la direction vers laquelle tes gens seront dirigés. Car si chaud le babon a tombé ça zoom singa susu la drogue ka ba chenga na limba bana qui n'a respiré pe ka bu ka o lisusu.
dans mon réveil na ikuza bon pantia ba monga fula côté moi bon pe mina ba prince ni za sonné toujours qu'il est ba ipen ba nani moi bon ba tigo na balabala kaka prince pour 5 ba mabele donc pe mina ba prince na kata ba 4 ou 5 mètres à prince na ko estimer bon ritongo butu il a qui butu lili ton a fait non ka donc ma son donc qui mutu que l'équipe bangu sauf un qui sou quand depuis kuna na sala na matu mutu zonga qui depuis kana prince na komi kaka matu puis un moment malili vu que toi na kitolo polele na komi kama malili tiens un moment vraiment malili zunga na yo fungola mission fungola mission na kisuna na bande na te me chasser kaka maboko ya kipe sur le côté te na longoli chasser na boika pembinyana na fandi ozaki na mbongo na poche et l'autre côté bazinga téléphone ezalaki na kina chargeur brosse na nga suki na 1000 francs na ndo kinde matanga nazongi ni elamba likolo dès qu'on a longolaki na pesa ni téléphone ni ata chaussette na lipapo nazalaki nango donc nazinga na pantalon jean kaka nduma photo kandi nazongaki na fandiana na bati toza butu ya 20h butu ya 18h. Est-ce qu'il y a un Congo et surtout qu'il y a une présence à midi là, est-ce que tout ça na Congo tu vois na nini na fanda non c'est vraiment trop normal ba tout normal quoi et un moment na moni ba bis à 207 toi moni l'équipe jaune na mikuta moi matricule na moni matricule na ya Congo bien c'est que toi na Congo bon reste à savoir ce que toi na qui ce que toi na se rappeler moment modèle abisenga dernier modèle te souvenir abisenga direction vers laquelle ma konaga c'est que toi na qui na miko raison peu façon na tema qui na même coleta la direction bien c'est que ma tete ça donc na zaka batna mona batuna singa aide transport bien ba binga en famille comme ça bon ozwanga na ozunga ngati mais la fanda na comme mona un moment bat bakomi kobima bazokindi sobe misala ba mama mapa batuma bongo donc tongo etaneli wana donc dans ce moment ils ata ba 2h ba bakanga 2h heure mo bongo parce que ba 4h andi bat babima ka ba ki ba cop et tout na comme mona sko bat na bien c'est qui va bakanga 1h 2h. Bon, gloire à Dieu, Diana Binis, on a approché bateau, on a singali sungi. Tellement que bon, un jeune garçon, torse nu, basé lourd, salité dans ce qu'on a approché, mon tour, mais kaka, alors mon oral boma koulou, donc le bakou était en cause à la direction, il a changé, il est là. On a mis 4-5 personnes, bien moi, car réaction, mon corps, ah, a bien choisi cette Nazara à 6h, il y a des petits d'accord. On a les mines à payer, mais courage, ils ont été en coma. La fin de l'année, il 5h, il y a un peu de temps pour la malème. Dans un bâtiment, il y a un boma. Soit il y a un peu de temps, il y a un peu de temps pour la police, mais je ne sais pas, il y a un peu de temps pour la tinda. Soit il y a un peu de temps pour la boma qui peut péter pour la somme, c'est ça. La bande au tambour, on a les mines à fin de l'année, on a souvent courage dans le tambour, on a comment. Ah, ouais, t'as 12h. On a comment 12h, ma coûté, ma magie qui a bien dû. Bandé comme sous une baille qui a na. Domestique, il y a grand tapon, on a coûté, on a pas grand temps, on a coûté, bon, tout déjà, qui n'est pas côté surtout Zara Matete Kuna. Mon bimisa qui n'est pas maman donc bah recherche et tout ça il n'a que côté kaye moka na ban tant na côté mon namba moka abimé que depuis na ngona ba 5h anati na yokoma 12h ça il va sauter tambolo qui pena ko lemba ko fandi ya mo ko tambolo fin so mo ma banzeti na fin na sapi donc a bon tina ki okoma tina ki okoma batu ba na famille na bapinga biloko mai et tout ça vraiment bandeko balandi boyo ki ni solo ndenge to bandi yango ti esika wapi ndeko exaucer ko se retrouver lisusu na famille na ye nini o eleki ndeko exaucer pona bao bazolo bato ba mutu mo alobi avité moi na fait atala film nini masolo zo beta c'est que ya solo te qu'est-ce que tu veux dire bon ça réaction moutinhos, ils sont pas obligés de croire à Kondima, mais ce qui est vrai. Mais il y a aussi des gens qui ne croient pas. Il y a des gens. Moi aussi j'étais tellement tombé maman maman tout ça tout beau quand même. Ce sont des choses vraies réelles. Vendre des organes pénis ça existe. Pour Kondima à table film et tout ça comme tu l'as dit, tant pis.
non souhaiter que comme il a mais ce qui est comme lié et peut-être se rendre compte que les acquis sont juste qu'à reprendre beaucoup de mesures inconnues ou te éviter bandila mon comme l'île n'a pas tardif vraiment qu'on éviter aussi et là on se dans est-ce que bien que la question que je voulais poser vraiment tant on va dire Koloba et échapper ngai mais toute faille kozon na ngokaka mais pendant que tu étais là tu faisais quoi la prière ou c'était plus le penser comment sortir d'ici premièrement la peur ensuite na lela qui vraiment manquait le roi moutonyoso et tant on fandi que le laisser na kanisi pena donc famille pena na zo kufa ba penser encore donc yama quoi la moi pe ba doit zo sambela à un moment donné et comme tout chrétien je me suis ressaisi na sambeli mais ma prière n'était pas comme ya bango déjà il s'avouait vaincu quoi la rôle banzambeli misa masou nanga yamba molimo nanga donc parler aux autres déjà que se livrer na liwa moi ils qui un peu contraire par rapport à bango nzambe biki sanga nzambe non kufate o non sono rosa nzambe rosimba bato ba robomanga te ba oli donc lo mora bongo la police ekouya car à un moment nanga donc vraiment na sambela kiwi quand opposé j'avais prié. D'accord, tu avais prié. Aujourd'hui qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ta prière? Dieu m'a exaucé, déjà c'est mon prénom. Vraiment. Dieu m'a exaucé, Dieu existe, Dieu est réel. Donc à chaque oui j'ai pris. Une église de réveil Maos. Ok, d'accord. Aussi, tant aux zongi, qu'est-ce que tu ressentais? Tant au Koutaïna Bandekonayo, au Lela qui dit le sentiment que tu avais, c'était quel sentiment? Est-ce que tu croyais que Zayo et perturba qui vit Nayo? Déjà, jusqu'à un moment de fois, nous avons traumatisé pour commencer. Et tant nous avons qui surtout on a fondé pour na monument Magi. Et c'est là que je me dis oui c'est réel na zongi. Tant baillé, bazolila, bayambinga. Donc je me disais vraiment oui na zongi. Comment ko banga luo na zaki nango et zaki souhaité. Donc c'est un peu ça. Est-ce que cela et même déclic qu'on a vu là. Oui. Expérience sur le traversée. Oui. Écoute ici bah. N'est vraiment bah moi employé pour nous expliquer mais donc déjà na commis beaucoup plus des arrêts à traumatiser la peur ko banga ko donc bandila bateau donc je sais pas qui tu as fait donc Moutasenyoka ou indiqué à venir c'était simple comme tout mais Mimilinga j'ai voulu aider et Mimilinga pena tout temps vraiment kuka qui peut comme manga il n'avait pas réagi donc c'est un peu ça que je peux répondre. Est-ce qu'on te soigne par rapport à un traumatisme ou autre traversé parce que car kandenge bouti kolanda bande konangai pendant que je suivais ces témoignages ils acquis vers 4h 5h parce que n'allait vraiment tard. Un moment na banda ko poser pendant que ni kwa loba na zuna che pose toi na vandi nie na tuni nzambe mituna et donc en fait j'étais hors de moi na zwe ba même pas ko se situer bande ko maele silingai makasi na nzoto silingai na zwe bate na omituna Seigneur en fait conclusion na un commis le belake toza na bato na mokili oto wana ba esprit to wana ba milimo mabe bandoki si photo lo ba démon mais bazo vivre na chair balati nzoto bato balati nzoto bato parce que bondi melangai moto nzamba sali na lilingi na ye ata soka ebi nzambe te à cause ya conscience o anango ata so amabe azana ba limite ya kosala ba mabeto ya ba makambo moko boye boyebi même ndoki o amela makila na butu même ndoki o apumbwaka na butu bondimela ngai c'est vrai ebele ba manifestera pe moi motema mabe na bomoto parce que aza na semence ya sorcellerie mais croyez-moi ebele pete bakokoma na ba niveau ya kosala ba mambo boye bandeko na ngai ya somo eza somo jusqu'à présent tant on a ovanda na omeka ko méditer likambo oyo boyo kaka mambo makasi o mwana mbalo abuto bimisa na muno na ye do bavandi penza ebele bazoya kozwa bango bazwi mutu bakena ye eza déjà musala o basalaka ya musala babandi ngo na minute na eza musala basalaka do la mukolo moko bo imaginer ba oboma combien de personnes les mains pleines de sang baye bazuyo balongolo bilamba mutu penza
tête yo soki marteau soki nzete boka soki nini et docteur na bango aye apandi yo libumu abani ko bimisa biloko akati et puis nzoto kotikela bazu bake ko bwaka bandeko na ngai bazali batu bana mai na makila tout comme bakoka bango pe soki bango pe bakoka kozala pe victime ya makambo boye baomi lobela nini ya makambo malamu eza esengo ya kitoko eza bien tango yo boma ndeko na yo nayebi te yo pe oa moto lokola ye siko mitana na esika na ye en fait c'est compliqué vraiment bandeko na nga ti siko na oko digérer likambo te ti siko na oko digérer likambo te ka pona mbongo vraiment ya solo wana pona mbongo siko na omi tuna babiloko yango bakozwa wana oui c'est vrai toyoka bakenda koteka yango bato bango bazo bandeko na ngai en fait c'est diabolique bamakambo nyonso so bolandeli yango eya normal te attendez baoloba wana bakenda so mpe kotekela yango soi-disant bato ya mbongo oyo baza so mpe na baproblème ya bamitema ya bafoi ya banini bakenda non bible ezoloba l'homme spirituel juge de tout nameka kovanda kopousse mwa baréflexion koréfléchir komeka koanalyse bafe oyo c'est diabolique ya masolo ya molili ya makambo moko ya butu ya makambo ya butu ça rien à voir avec babiloko wana ata soki ekoki kozala pe yango mais bondimela ngai eza bamakambo mosusu ya makambo molili c'est des choses occultes en fait bato bazo koteka misapi na Zimbabwe nasalelaki bino émission nalakisi bino na bavideo baimage moto akei mosapi ne ya lokolo ndenge bakenda kopikola bapine na bakwado bazwi mpenza pensa monene bakati moto mosapi na mokuwa kaka balongoli yango bavuzuli yango siko boyebisanga mosapi wana bakie nango wapi parce que mosapi bokotya yango nayebi te bokotya yango na nzoto ya moto pratiquement impossible bokotya yango na nzoto na en fait babiloko ça fait réfléchir donc eza babiloko moko c'est occulte ça rien à voir na babiloko baoloba non po déjà ndenge ezana tango bobimisi babiloko na nzoto ya moto par exemple bango batya yango place ni po baconserve yango po bisiko baokende et puis baokende nango wapi bango baa na Congo bazo kopikola babiloko wana baokende nango wapi po bato wana ya mbongo basala baéchange bazala mingi na peut-être nayebi te na bapays moko étranger kana baafrike wana baoketikela bango kana na ya babiloko moko so bobandi koréalize yango bobandi méditer sur yango kosala baanalyse vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ça oui parce que tant bobimisi mutu biloko ya nzoto bato basala médecine bazala d'accord na ngai juste na espace ya baminute ekozala infecté na espace ya baminute ekozala infecté nayebi te batya yango produit nini po ezala infecté te et puis après po bakende kokotya yango na banzoto ya bato soi-disant oyo bazoloba ke non bato ya mbongo oyo baya baproblème ya mitema ya barin ya banini c'est du n'importe quoi ça rien à voir avec tout ça c'est l'œuvre du diable bref ya misala soloka yango bandeko na ngai tango mère ayaka apesaka toli na suka boyoka na yebisaka bino so na ondimeli yesu te c'est important parce que le temps est mauvais il faut yeba nzambe et puis il faut obanga nzambe bible zoloba l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent na psaume 33 et les arrache au danger botala ndeko exaucé so bokei na chaîne à Maman Mireille bokoyoka témoignage ya exaucé na continuité ya témoignage oyo bomona ngo eza 1 heure de temps biso tokatika ndambu bokoyoka na suka comment est-ce que maman na exaucé aza ko expliquer exaucé aza quel genre ya mwana allez-y na MK eyokani TV boyoka lisolo ya exaucé boyoka comment est-ce que sa maman azo expliquer mwana moko abanga nzambe mwana moko alinga nzambe mwana moko déjà pona kozwa courage ya kosala eloko mwana ana salaki il faut zala kaka il faut ka nzambe muto ya inspiré yo po bota lelo asalaki ameki ko conscientiser ou encore ko babenga ngoni ne netize mo ba politicien ba utilisaka wana bon
ameki ko conscientiser bato bazalaki na ye wana ko alerter bango ko yebisa bango tala c'est vrai to kufa na biso mais quand même so to lobi to appliquer to sala eloko boye et koki ko épargner biso bota la réaction na bango bazali déjà désespéré parce que bamoni ke liwa yango sikoyo courage nini yango yé na modèle azoka ba oke boma bato ba ligoté na modèle bato musu bazaki wana eloko ane utaki wapi pour inspirer pour eloba na yeke pour asala pardon a poser ba acte oya posaki et puis muto asali soki plus de 24 heures à l'été makasi nina ozana ngo na nzoto ya ko beta mibali lokola ye ke bate bazali mikolo na ye parce que a mwana mukaza aza na 22 ans à l'été ana nzoto la makasi te na ebité ne asala sport ango ya modèle nini ata utu sport ango parce que so ezali penza ma solo sport tam so nga beta bango ba utu mata soki ba banini ba benga ngo nga tombola bango ka akitisi moko mutu na se abukani kingo mais ezali kama kofi ya mobali botala a neutraliser des hommes. Pouvez-vous imaginer? Mais na état faiblesse yanzala. Ya que Dieu qui peut faire ça. En passant à sa témoignage. J'avais plus ou moins 8 ans son abossanité. J'avais plus ou moins 8 ans parce que na habité so pezaka ka esprit prophétique quand de balobaki nzambe si après destinara mutu neti ke nzambe tindanga yi prophétesse. Ya on a habité salanga grâce wana ou biezaka nzambe ka mutu asalanga tel que vous me voyez là bandeko na ba mamsusu na ba image mususu ya ba mambo et comme là na parcours à vie na ngai j'avais nazali na ba 5 ans tant na ba 5 ans je sais na yebi peke ezaki 5 ans parce que na tawana ezalaka boye dona ko zalaka na âge bongo nazali na ba 5 ans ezana ba iblo mususu nazali na ba 6 ans 7 ans ba image ona ti le ezala clair dans mon esprit nakoba no relater na ebisio na peso ba témoignage de fait eza ba biloko nga na mona ezalaka nzambe nde moto atika ngo ezala bongo po ala kisanga combien alinganga depuis le bouma mama combien alinganga combien a considéranga bande konanga j'avais plus ou moins 8 ans narata viol tata moko ya mokolo tonton ya mokolo nazali mwana moke makasi tokena osaka na baninga et boyebi na Afrique ndenge ezalaka soki oyebi mutu moko ta musu boye bayebani na papa na bino to ndenge ezalaka kaka ndeko na biso vous comprenez et nga kola na ba Congo place o biso ndako na biso ezaki juste après de balabala ezalaki na casino mo bano zala na ba place ba quartier nyonso ya mwanda bana se réunir bano vanda de ba quartier mususu ba uti na bamboka mususu babanda koya na bisika wana et biso sko bana to bano ke sakana kuna pourquoi pas bazali na ba G ba bilo onete ba benga on mwambe et ba G o ya ba kita mata. Vous comprenez? Bon, babilo koka bana basarana na mingi o ezala na ba fan fait bato na poto ba fan fait ba bisika bana ba na osakana. Il y en avait plein. Et to bana okende kuna souvent. Et il y avait un monsieur on a ibara non na biso. Bon, c'était juste une connaissance ngabi na mwana muke na yeba na ngate. Comme bano pesa na mbote na papa na biso na yebika ke non oncle na biso. Et soki noko soki nini. En fait, les messages a mwana militaire. Moi ça papa na biso za mwana militaire. Do bayebani à partir à quand tout ça des alaka c'est comme ça que ba na kopesa na rambote na bosa na communauté le monsieur s'appelle Antoine na zomo na même imaginer tel que je suis là zaï très élancé quand na kendara na noko oka bele biso bambongo na ba camarade na ngai azaki pena mukolo akobota nga tonton mukolo un jour abisinga non yako ya omona ndako na ngai nazaki avec mes deux amis a bengani bana muso episo ono bino bokende ye azo mona ndako ngape aucune idée nazali mwana muke plus ou moins 8 ans amemi ngai na yebi pe parcelle amema ngai po ezaka musika na biso te to koti na kati azali na studio mo ando futela na so ya chambre na salon idée te mwana muke bandeko tango to koti na tata wana e moment zunga 25 na makolo na ye boyebi so elo mo mabelinge salema l'esprit de l'homme parce que molimo ezala mwana muke te esprit ezalaka alerté na yoka penza neti makila nzoto et pasuki nga donc suki ya mutu etelemi ngai et le message comme la ba intention moko a bien te nesi abana ko abuser ngai et aninga sa neti déjà bando simba ngai les amis j'étais seul nazaki na mutu te donc
nazala traumatisé quand de besoin mon ndeko exaucé wana commis traumatisé. Donc c'est vraiment une personne il faut balandela ye de près parce que mutako kufa mutako ça la crise a kufi nzambe kanda batela bato bubi na Afrique ba mamsu bana ba vivre ba beta ngote ba loba ngote et li solo na tigala ko beta ngote. Donc ceux qui ont ndeko nanga moko ya famille ou à soit mon père ou qui que ce soit en passant avec li solo elekelai ba okamwa na beta tene ko beta li solo na kimukolo et tant na ye na poto awa. Vous comprenez? Là, j'ai plus de 35 ans déjà. Imaginez. Tata na koma bentation du genre bando simbanga ye. Vous savez quoi? Non, nzamba zali. Bande ngonanga nzamba zali. Tant Bible zolo ba ke nzamba delivaka ba oya ye asala ngo. Na comprena te. Déjà na ces émotions na na robanga na mwana muke ozwana courage. De tel que je vous parle là, j'ai des larmes. Na ebisi na lina suba. Abi na aucun problème te bima la porte. Suba no kawana et c'est le rote so subi après ozongi. Bandeko na bimi pona ke no suba kande na bima ki na kenda libela na banda mbango na banda mbango bandeko na ngai bandeko na ngai na kima kande na kima na zonga susu te na tikala j'étais traumatisé donc na komi ko ça nesi déjà ba crise oka mwana muke ba crise mo neti bakotikala mais nzambe a malamu je sais pas ça après combien de temps na bossa na raté mukolo ngota na zongi ndako ko na biso mbala utaka zamba parce que mon grand-père fut un chasseur aina banyama na kande tolinga ba vienne bokane kande ezalaka na et baninga ba osepela to bazolia liango en fait j'aimais bien mais na koka reliate na tchana monoko je sentais il y avait pas de saveur nazai moi moke makasi bandeko na ngai mais nazo se rappeler j'ai l'image claire de ces choses vous comprenez yango bandeko nazo ebisabino il faut osambelaka Bible zoloba et la méchanceté ne peut délivrer de la mort donc ce qui veut dire la justice peut délivrer au monitant obanga nzambe ozo honorer nzambe mukolo po za na embuscade nzambe o défendre yo mais tant obanga nzambe te tu bafoues Dieu c'est vrai nzamba ma et ana bato belé nzamba sala ba mbolamu ezate po basala quoi que ce soit mais quand on honore Dieu hein et ça là que epesa biso echabiso na position mobe na liboso nzambe oyo mutu nyonso te mutu arozala na position wana vous comprenez et ça net na ndako mwana wa tosa baboti na ye na wa tosa baboti na ye te ba ozande moko te papa otala ba ona lisu moko te yango ni Bible sur le l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent ba mentionner ba lobi ceux qui les craignent et les arrache du danger donc ndeko na biso ba arracher na danger na ange ya éternel ayoki mongongo ayoki kati na voix intérieure ayoki murmure bazo pisa tika ko bomate ko sala te yoka mambazolo bana otosa ba bomate obima awa kande moko alobi imaginez un peu car explication de mon ami soit péché vraiment croyez-vous à quoi ko bika pena la bisikana croyez-vous qu'à quoi ko bika la bisikana et puis car on a action au posaki bien que ba parvenant qui a l'empaye ba koka toujours au bomaye quand de ba ebisa que toze belé et puis toza armé au c'est l'autre effectivement anga passé l'autre mais nzambe puis Bible zoloba le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel il incline où il veut bande ngai oyebi et là ba passage msonga na tanga na Bible na habité façon on a comprendre là on débat transport et là ba passage mususu oyo nga personnellement na zala nango oyo ke son no c'est intercession pour na mutu mo na ba kanete ya baboyi on a relaxa nzamba sala ba mahambo yo nzamba sala ba mahambo natanga histoire Israël ba se retrouver non avant ba qu'il y a captivité na période de roi Sédécias je crois que le dernier roi ya Juda Sédécias ça ba chose moins abominable et ça li que tant nzamba opesa ba prophétie bazo boya
Nzamba laki bango captivité, rien kaka. Et Nzamba permettre même Nebuchadnezzar na batone ba yeba assiéger bango. De bazaï des gens en danger. Malgré ça, Nzamba pesi sous message à lobi na bango. Soyez kabo se repentir. Hein? Bandeko passage oyo ti lelo. Faut na méditer to na kanisi yango. Et là qui sa ngai na monaka toute puissance ya Nzambe. Na monaka combien Dieu est illimité. Na monaka combien Dieu peut faire n'importe quoi. Dans sa exception. Alors bien banka soki bo similier. Nga Nzambe. Nako inspirer compassion. Waouh! Nako inspirer compassion na motema ya Nebuchadnezzar. Or Nebuchadnezzar c'est l'image du diable. Nebuchadnezzar c'est Satan lui-même. Nebuchadnezzar ne connaissait pas Dieu. Mais Nzamba oloba, soki ka bino bo similier nga Nzambe, nako inspirer compassion. C'est ce que Dieu a fait. Na bato wana pona exaucer. A inspirer compassion, a simbi mitema na bango. Dieu est capable de toucher même les cœurs les plus durs. Il est souverain. Il a le monde entier dans sa main. Eh, bandeko, ah non. Namona amune na Nzambe. Namona amune na Nzambe. Nzamba Nzambe. Yango moni na conseiller abatu fo yeba e. Non seulement ko yeba e, faut développer intimité, c'est important. Pourquoi? Parce que intimité nde mutu et que ça la ke yo yeba Nzambe. Le faut on dimelaye et puis qu'on développer intimité, on doit te permettre yo oyeba ye. C'est dans l'intimité nde to yeba naka. Et ça moi sina mobali balingani. Po yeba mobali no bien, to moi sino bien. Il faut au passer ba moment na n'est-ce pas? Et so au passer ba moment na été oyeba ne. Vous comprenez? Donc c'est ça. Vraiment, le solo salinga somo. Si sikoyo na okoka et même pas qu'on me retenir, je sais pas. Toujours maintenant nous sikoyo bande konangai. Na mboka na biso ango, je sais pas. Na bakonzi mboka. Eh non, Afrique est passé, hein. Afrique est passé. Afrique est passé. Tabamambo na poto za la raté. Na lobité que crime na Europe ezate. Na lobité que na poto mabe ezate ba boma ape bato oui c'est vrai. Mais babilo ya boye na poto za la raté. Kiane sika moko bo bato moko batonga oui c'est vrai ba benga onene. Ba kidnapping ba enlèvement ezalaka esalemaka. Ba sase ba criminel banini bazala rapé. O kapé batonga ba zape na kwena bango moroto. Babenga ngonini conforme na bango mo batonga ya bandenge na bango otam so ba ya ko abuser basi tout ça mais ba maramunetu oyo ezalaka te. Quand je dis oyo ya oyo eza par rapport ya structure na fonctionnement na ndenge nini je vais m'expliquer. Déjà construction wana boyo ki ndemo mbalo expliquer mira molai béton na béton. Sans fenêtre, sans claustre, qu'à porte. Et puis, à table, gagner nini. Certainement, vous êtes sous-sol. Et puis, na sous-sol, vous êtes à côté nini, na ngambu nini. Déjà, ndako ya munene bongo. Ndako ya munene. O, ils ont la bisika, ba inosa la opération. Ils ont la chambre mususu. Il y a ba tomsou, ba la ainsi de suite. Donc, ils ont construction mobimba basala de tout un plan bien élaboré na poto et banana ndengenini parce que ma beleza la réalité et si ka kutu oyo moko sombi po otonga il faut senga permission na l'état na mboko ngana zali soko sombi par exemple ou bio peut-être oza mutu mbongo wana mbongo za na isika mo ozo penser peut-être otongelo na yo ngande ko moko papa moko ingénieur tozala ne am to ayibisa ngai abina ngate ezala bongo te omoni ndenge bandako eza format ya bandako ndenge eza na quartier o soko lingo tonga ndako ozo obligé faut tonga na format oyo ya bongo a ingénieur na mboka oyo ya munene asala banini ya ba compagnie ya banini belé abi ba obligé il faut sala ngo kaka soki eza ndako eza na format ya bandako oyo eza koto oyo okosanga na bandenge na yo te nozo tete ezala bongo te yango bomona na poto
Si aucun quartier mon songlo, mon côté là banda ko kokana. Et ça décor ya mboka na bango. Ici c'est comme ça. Donc tu peux pas te réveiller un matin pour yo za na bongo et au sombi ko na mo boy obani ko sa na oyo lingi. Ça c'est ah ouais za raté. Ma belle za la na ya l'état. Donc ton mo ko la pour la muki ba biso écoute, koto nyosto so buka. Nanda kuno to buka mo mais to peso sika mususu. Ou bien to son selon bon ozona ilo ko sala te attention résister. Attention bokena okero funda ba gagner parce que ma belle est la réalité na poto. Siko yo mboko yo ya ndenge nini yo Congo. Batu mo we batu. Au fait, eza ba biloko yo to bandi ko ka ba masolongo lelo te. Lelo nde peut-être to kuta na mtu o ta mususu aza ki victime ya likambango. Ya ba biloko to zo ka ba enlèvement comme bezo salima surtout ya bana. Yango bandeko biso tona bandeko na ba Congo e bo benda matoyi ba kotambola butu. Bakotambola na bali isolé surtout ba jeune fille ba yo kakate bo ka témoignage de quoi pesi il y avait des jeunes filles musu bazwa kende nene ayiko matana mutu katata mo ali bumu munene po ya moni kasa kitoko za sexy kwa yake bazo memeso ki wapi po pese mbongo botala yango ba mama bazo pesa ba conseil tongo midi poko ba papa bazo loba me bana bako yo kate ba biloko neti ya boye. Donc bato belé bako luka bango ba bika ke bakendaki soki wapi bazaso nzokande bakufa lisolo mama ni pesinga mawa mama na bana ye azo alobi bana nga ba orfela tangi a mentionné na ba kombo na bango nyonso mama zo lela ba okine ko boma ye nzamba lola ya on a bisi bino on a affaire aux esprits balatinde banzoto bato. Quelle insensibilité! Quelle insensibilité, maman sali prière, batela Janine, batela Rue, Nzamba Lola, bandeko, j'ai fondi en larmes, vous n'avez pas l'idée. Oh mboka modèle nino, oh bato modèle nino, bato motindo nini Nzamba Lola. Les amis, est-ce que vous imaginez ce genre de trucs, ce genre d'histoire, na mboka lolenge nini. Et pour votre information, ezaba kop o na ba konzi, yaminene bana kati. Général et consort. Pourquoi? Parce que ce que zaki ka ba individu moko est simple. To batu moko eza cop na bango bazo sa na bandenge na bango. Déjà komona nano mundele na kati wana. Bino ba wanti mundele wana utika na mboka na ya kiti. A bengi ba africain mo bazo nyoka mabamo na pasi. OK, ngana na plan awa, boyela nga batu pona bomaka bango et puis après non l'homme blanc mundele ata za na kati le mal, aiba kolandela mo ba protocole a makambo. Alanda mo ba protocole makambo. Nzambe ya pasi eza vraiment mawa mingi. Ya mawa mingi. Et lelo ataso bakangi bango, bon ti mundele ba kangi ba ka mundele te. Tamsu ba ozong sega na mboka nae. Botala niveau africain. Azo zala kaka na ebité, nazo sanga même kombo ya kobenga. Ya on a ebisa bandeko tant que renouvellement intelligence au sale matin en Afrique est bongaté. Tant que renouvellement intelligence au sale matin, ma solo Afrique comme un poto bobo sanamo ko sale makate. Pourquoi? Parce que bandeko jamais to vani na bamboko, jamais au pesa mundele mbongo pas que bomelo ndeko ne mundele, jamais. Et donc etikala ko sale matin et ko sale makate. Ata bon en eza combien? Et banana kutu ndenge nini. Mais malheureusement africain pour na $100 à ko livrer ndeko na ye. Plus grave, ndeko ngo ezaka te ndeko pona poso mwindo. Non. Ndeko ne ya makila. Nana lisolomo na obeta, je crois que peut-être lobby. Frère propre, akete kale kinaye, moi na maman nae. Na ba rituel, physiquement, en fait, tout justement, kaba ma solo tozo beta o. Et on a zo ebisa bino, et aba bilo mo eza démoniaque, eza satanique, ya ma molili, ça rien à voir na ba ono, et ba kina et aba bilo ko butu, ba misala satana o sala na tan o asuka. Ba ko bomeza sute ba kindo kina butu, ba e ba finio, to ba kotelo na ba kisi, non, ba ko bomé comme même physiquement, parce que Bible lo ban Apocalypse 12, qu'il est descendu sur terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. À son attente, donc à maximiser la stratégie, force, nyonso, à tiens en place, quoi utiliser bateau, parce qu'on exister, exécuter, bande qu'on a un plan wana, bande qu'on to la muka, na évité, et ça passe peu mawa, et a passe peu mawa pour na
mentalité ya mutu mwindu et a pasipe mawa. Bande on a bino penza baolela bino bokeboka et mundele te mutu ke okanga exaucer. Mundele te mutu kidnapper exaucer. Mundele te mutu enlever exaucer et ya mutu mudu. Ya mota ngana seka batu mususu na yoka même soni. Bande on a biso mususu tant to loba ke non so ile l'Afrique eza modèle eza mutu mwindu. Guerre aussi la tena est eza pona ba américain. Bozo ko finga mindele. Mais biso nde bazoba. Est-ce que boye barango? Bio quand il le so ki ba président nyonso ya Afrique on a ba lobi niet non. Ata so ba oluka ba boma bazon tsa ba sala bo mena suka nango indépendance rozala toujours. Vous croyez quoi? Yo quand mundele ako ya akolonga na mboka na ye ayena munduki. Na ba soda mindele ayeko sa guerre na Congo. Banani basala guerre kuna. Ka bande on a biso ba africain. Bande batu mwindu ba Kagame na ba batu na ye esa ka batu mwindu. Ba biso ba pays voisins. En réalité on est frères. Mundele te muto ya kuna ya ko beta batu masasi. Non. Esa biso na biso. Nous na nous. C'est nous na nous entre nous. Biso na biso ba to sala mabe. Ya on na se kaka ipuna yoka soni bato ba loba ke non soki le l'Afrique ezandengeza oh ba guerre banine et c'est à cause de l'homme blanc. Non, esa parce que toi ande so bazoba. Ouais, ça parce que toi bazoba. Et en fait, tu m'as ndako na yo. Ayako peso ba instruction na kata ndako na yo. Mais attendez, faut être malade. Chez moi dans ma maison. Ndako nga na futaka. Ndako ya mai mutu ya koti écoute non, vous ne touchez pas ça. Et désormais, yo lire comme de mapa mi balete. Désormais on lire li pandambo. Bongo yo kuna tete yo ba nomera suma ite d'accord? Et ça na sens té. Et na sens té. C'est comme ça. Babilo ko les grands Afrique. Autre le bakeno eza mindele eza non. Ezake no mutu mo ya nda kuna opeso ba injonction ya na sens té soki to renouveler l'intelligence to lobi non na mambo mindele ba imposera biso ba mambo ko cesser et puis entre nous nsambe na ngai obi ke na comprendre te motema africain ndé nini ouais c'est compliqué na yeba te motema africain ezala ndé nini ouf. Non, comme moto nanzoto, non, témoignage, c'est. Et toki singai. Et à passer. Et à mamingi. Yango pour chuter les amis, je dirais. Tout bon de la pona ambo kanabiso. Vous savez de telles choses? Les secours ne peuvent venir que de Dieu. Ouais, les secours ne peuvent venir que de Dieu. Nzamba capable. Ya confondre bango na ba mamnyo so bazo sala attaque ko ba konzi yango ba na kati Dieu est capable ki abetsa bango metu ba yokani te maramba mbongo maramba nini ka po ba biloko ezala exposer nzamba capable ba sala ngo parce que ya ba biloko oyo ba konzi ba na kati bondi melangai soki ba konzi bazaki involve na marambo te kala ya ba réseau moko depuis kalingeza la déjà dénoncé exposé et marambo lingesi là. Na ba kongona to komona ba IP crime soki IP crime bato wana bazala iparete na ba kisi ok ko fundo ok ko porter plainte mutu moko sala ki mabe ayiba ki mbongo bazongse ba sala bo munu bato bakene ko bimisa nzoto mama comme na Yvette Diego chauffeur Diego abomaki voilà et babilo mususu kutu bango nde kutu bato bazo ko expliquer mo bien mukolo kutu nzoto papa na kutu mukolo ndako kutu azo ba kutu eloko te donc bango nde ba maîtriser et puis ba yeba ke Diego mutabomi ba no so ba torturer a rolobe effectivement tant ba torturer andimi donc baza bato oyo bazo ko travailler avec des forces moroboué ou encore des esprits oyo ezo ko orienter bango ezo ko indiquer bango ezo ko bon c'est vrai na bamboka nyoso ezala na bongo même na bamboka bamboko to vande mindele ba crime ba nini ba investigation et ça les mara na maela bomoto te ba sala ngo toujours et ba sangisa na ba mususu ba mystique donc ces gens là bref bazana ba mystique oyo pe ba et permettra bango ba ko osala misalo ba osala na bo pété na facilité so ba lobi ba repérer ba toana ba ko repérer place baza ba ko repérer ba bango ba na ba donc pour nyonso ezo la kisake eza ba bilo moko siko ne bilo esanga pasi yangwana bilo esanga pasi yangwana o mboka modele Afrique ba mamba boya monso vandi neti kara yeso ngazonga na ye fin du monde ngo salema nango kara parce que bon mon de utilité vie ezate
Comment expliquer bato baza vie appréciée. Quand on a eu sarabino, vie sacrée. Bato moko bato famille a bato. Baza utile na ba famille na bango. Mama bataboti bana obokola bana eboya boya ko abréger vie ka aboye. Atiki bana ye mutozo so ya bana. Mais attendez. Na ebité na mitu na bino elonye zoleka. Bande onanga to bondela mingi pona mboka. Bande to bondela mingi pona mboka na biso Congo po Maëlle Silinga, Zamba Pambola Binoto comme na biso na suka. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Et partagez nos liens, commentez, likez. Le Seigneur vous fera du bien. Vraiment, quant à moi, je vous revois prochainement. Et à Mawamingi, et à Passi. Mboka si Koufa, et là, on va souster. Ayebaki pourquoi le bagi ndengwana. Naba mambo nyonso na kati. Et à Mawa. Ils ont vraiment Mawa.